Mia Temu. Live test. Côté oya papa Matondo. En tout cas, un jir oyo. Papa Matondo. Aloba na Mia Temu. Kazali. Abimakana Rose Bombo. Un jirango yelengi boy. Yango Mia Temu. Akoma kobenga Rose Bombo. Chérie. Pourquoi pas? Un jira propre boy. Yakitoko. Bakene lobano bimagana Rose Bombo. Rose Bombo. La plus jeune. Ya bato balobla Karine Mokonzi. La patronne Rose Bombo. Obimagana ye. Quel injira kitoko boy. Test live. Mokiliango. En tout cas, ezali penza alengi. Papa Matondo. Ngai muningano pourquoi pas. Okore injirienga bongo. Non. Non. Bote ba papa, ba mama, banteko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ayaya, test live, wana pinza, émission mikolo ya kitoko, onde, ekozala na chez Mokonzi officiel. Bongo, papa robot, tango ba invité kiye. Ba bengi na direct, papa robot passé. Total abwe papa robot. Mia tema tuniye, pesa mwa ba ide na yo. E kamushingai, papa robot. Ayo kisibiso Sonia. Azo bomba eloko ya lingaka. Rando. Mokili yango. En tout cas, ezali penze lengi. Ma papa robot nebde soki ba uta wapi. Ba tunia pesa ide soka lingi la baronne asala nini. Ye abosani eloko ya lela. Rando. Rando. Oh Rando. Rando zoma pamboli. Action. Yokana biso papa. Tout ça na ba relation pe bat bagali bana mboka ba yebi médecine des saints. Pour muta sesa bakisa bokoko. Muta sesa asala bakisa ça fait ka lokwa muta ko traiter mutu mususu. Oui, coach Gisno, yaza na Londres. Ya sesa ba tempo. C'est coach yo encore yonde coach ya ba tout ba sesa ba tempo. To mekano ko sola. Ndeko nanga aya sana libanga biloko nyonso tozo liesa ye aosane wese coach Jimmy Tumba Golba. Yasa kanita Jimmy Tumba Golba petit makelele bolonga non sérieux Rando zanguya il fallait le bata la baronne sala rando même il clash mais papa robot le bien côté a comme mon santo koleka santo Santa Ingrid la santa vivante kokamwa papa robot ye na kaniselo ke pesa ki kaka vertige na wana ezalaki te na tango wana oya injire oyo Mia Temu alelaka bon sina lobi yango mais loko nde Mia Temu na papa Matondo bawelaka na komi ko découvrir ndambu papa Matondo akotika Mia Temu te pourquoi parce que na yoki ke muta longola papa Matondo na bana membre ezalaka Myriam oh là là wana problème grave oui c'est grave papa Matondo balongola na Myriam wet Mokonzi wesh wana problème pourquoi parce que soki bolandi tango rando bandaki Myriam Mokonzi tango asilikaki tango azwaki ba ner o bazwaka na kanisa soki bolandi modèle aswanisa Mia Temu okomona kaka oyo mwasi na mobali oko sentir mwasi na mobali oko sentir Myriam alela Mia Temu na ndenga kosakana te donc sikoyo soki ye mutalongola papa Matondo na bana membre seke bandakala papa Matondo amonaki ke Myriam alingaka Mia Temu na ndenga bolingo alors papa Matondo soki bozongeli susu na tango kala boko yoka papa Matondo tango zako pupula Myriam Mokonzi wesh
Tant azo popula Myriam Wesh ezalaki toujours boye papa Matondo za koloba. Babima na Myriam Mokonzi. Bazala na Myriam Mokonzi. Myriam Mokonzi ayebi bien. Ya yebi nzoto a Myriam. Myriam azala mwasi na ye. Na yebi te soka solo to ya lukuta. Mais loko na yebi ke oui rando ya ye na Mia Temo eza penza na ba branche ebele. Ndenge bomona ka nzeta manga eza na betape ebele rando pe. Donc papa Matondo akotika Mia Temo te. Na kanisa ya monaka Mia Temo abotola nyonso oyo alingaki. Bien sûr na imagination. Imagination papa Matondo kuba. Mais aza toujours nécessaire parce que papa Matondo aza soldat ya kosakana te. Potango populaka. En tout cas, adversaire bakangamaka cerveau. Kanisa Mia Temo aza adversaire te. Mia Temo azali kota Karine Mokonzi. Papa Matondo azali kota Karine Mokonzi. Bazali famille. Metala Mia Temo na test live. Tango kota ki parti ya papa Matondo. Ya di kambu ya ye na papa Matondo. Même ba chinois, ba téléspectateurs, ba lobité, tobungi na CG. Boke na CG mususu, bozonga. Mais moyen ya kozonga te. Parce que Mia Temo tension et mati. Bon, siko papa Matondo, soki aso matsa Mia Temo tension. C'est que soka take ba adversaire, aza penza vrai soldat, na kosito na kosite. Mia Temo tension zalaka kitoko, voire même na musique ezo bete na matoi. Tangu nde azo beta injire ya maravilloso. Maravillosa. Donc, injire wana ya kitoko ya merveilleux. Oba bengaye azbimakana rose bombo. Rose bombo. Bombo sukale. Ozoka benza Mia Temo tanga zo beta lisolango. Yoka ba chair de Mia Temo. Yoke lengazo yoka. Te papa Matondo fo ponaka biloko okokoloba na bato famille. Même inga fo ponela nga ya kitoko na mona te un jour oya koloba ke onga na bimaka na nani. Na ebite so ko seranga nani na zo linga na imagine te. Ah kolo. Bolimbisaka nazo seka. Mais nazo seka bato Karine Mokonzi te, nazo seka pe bato neti te, nazo seka kaka neti ba photo o nani akida ko logota. Mida la Taylor. Ba photo logota ya modèle na modèle. Soka tyenga na bimaka na ba photo o ya logota wana na kosala cauchemar. Mais sikoyo soka tyenga na bato réel o bazali ya bata Karine Mokonzi. En tout cas, gabasi tu na mona bon kitoko. Azala mukolo, azala munene, azala nini. Na mona bon kitoko. Surtout, tango azala mungongo susu oyo. Azoloba na tendresse nyonso, na séduction. Na lingaka pe agressive. Bon, papa Matondo, kuna koko selangati. Tika na zanaka omsel. Eza bien. Lukelanga ingir mususu. Pesande Mia Temo, biloko ya lingi. Mia Temo zala makas oza leader ya technologie yomto kipaka biloko oyo etali Karine Mokonzi. Pikle po papa Matondo abando chayo babi. Po émission mutalandaki émission test live wana etikalaki susu test live te me tik komaki test ya tension ya Mia Temo. Ah, Mia Temo. Ou ils a testé, tout bandi testé, mais tester rango, en tout cas, échauffé, na yemouko. Bon, vous comprendre. Imaginez yo que pas docteur. Docteur a testé polyclinique na sali. A tchabino ba thermomètre. Mais na bino tout, a ma température 36. Mais si ko so docteur a tchena sali pekane 39 40. Yango elekaki na Mia Temo. Test live. Bon bazo benga la baron leader ya kokota. Comment leader ya kokota? Leader ya kota kate na biloko wana. Poza test. Leader ba testa kaite. Leader azota la test. Oh Karine Mokonzi la baronne. Mama YouTube, autorité morale, icône vivante, l'impératrice. Aïe aïe aïe, Mia Temo na papa Matondo. Papa FMI koti ye calme, ye bachaki kaka na moment o esengeli. Mais Mia Temo na
Papa Matondo, en tout cas, l'épisode et qu'on continue. Bobo sanate ndenge bazawana. Bon, ndenge bazate, ndenge Papa Matondo azawana a sali au moins plus de une année ya koloba kombo ya Miyatemo. Toujours na ndenga mabe. Banda ba série ba mère invisible aloba. Ba bongisa a continuer ka pa ko tikate. À part ndenga na ko chape vidéo lobi lisusu bokoyoka yango. Papa Matondo en tout cas Miyatemo azana makambo ebele oyo yemo azoyeba te pona ko rendre na Papa Matondo. Biso ba oyo to sa sunini. Biso kaka. Bobino te, ngai Papa Robo na lela rando, même na propre famille nanga, même nanga moko. En tout cas, fona sepela kaka. Oh rando, rando zama pamboli. Rando, rando elengi. Test live. Mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Nevesten, Chenevesten. Ginovi Stone. Na kanisa boza komona ye. Ye wana sponsor ya sika ya Papa Robo. Na kanisa boyebi ye na Angleterre oyo abongisi loposo ya bato ebele. Oyo ayebi pour loposo ya moto. Oyo azali spécialiste, expert ya baposo bato. Ate bebaki, ate betaki ba tampon kaka batache te. Meye asilisaka yango pe babiloko ebele etali nzoto na loposo ya mutu. Na kanisa numero eza wana, site ya verbe eza wana, soko koti okoyeba presque makambo ebele oyo eza na kati. Awa ezali makambo ya solo, eza babiloko ya nsima ndako te, mais ezali contrôler, vérifier na ba expert ya santé oya Angleterre. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.